Voilà, c'est le petit. Oyo Sali Nzembo wana. Je crois bien. Nasuka va te comme Nasuka te repère moi communiquer. Azo mérité paix. Il faut abandonner la main. Ils ont bon côté. Parce que Sali Moussala pour la partie. Et Sengel Pepi Soba Toza Liboso. Parti bon me maye Liboso. Bon me Moussika. Akuta Naba Konja parti. Bayo Kapen Nzembo. Bana Faïloye. Malgré que campagne awa tobandina nous teme na tiangu to retourner et longona banzembo wana comme ça bayo ka so za bango te le président merci ndeko kozela to présenter ndeko pour baye bakezaliye mutaza ko sala musala wana bana mate fayoye bana mafawoye bana le président mate fayoye mate fayoye Bezaeli bango tozongi place na biso tozongi na terrain comme ça toza mwa mateya ya kolia moke comme ça ekopesa biso mwa pe nyango mwa pe molulu parce que toya na yango nani mokonzi baza kobanga IDPS baza kobanga IDPS bazobanga fayule IDPS bazobanga fayule Ino sacré baza kobanga Ino sacré baza kobanga Ino sacré bazo banga fayule Bana mate fayloye Bana mafaoye Bana le président mate fayloye Oye, oye, oye Mate fayloye Merci bandeko na ngai tozali na ngonga tozali na moment oyo toza kosala campagne électorale tokolobela lelo makambo ya processus électoral tokolobela campagne électorale tokolobela situation sécuritaire na Congo tokolobela mayema azali koleka na mboka na biso tozali korepete ke mboka na biso lelo barwande baenvahir yango plus ke na ntango ya Kabila nani apesi ndingisa baenvahir Congo ezali mese Félix Tshisekedi Tshilombo bana failoye tosengi na barwandais soki bakozwa Tshilombo bazwa ye mais ne touchez pas à mon pays la République démocratique du Congo soki individu moko a signé accord a respecté yango te bolandela ye soki bakozwa biloko na ye bozwa mais oyo akosigne baaccord po ateka Congo soni ye moko akokanga Tshilombo sima ya koteka Congo epa Kagame na 2019 lokola banomaki ya konome amonaki nasala partenariat ya mabe na Rwanda e asine baaccord na Rwanda lelo eyindeli ye akomi kobela na monoko Kagame wi ndoki ayebaka mpe moninga ndo Tshilombo ndoki Kagame mpe ndo Tshilombo ayembaka na stade martyr yo nani oboya Kagame ndoki yo nani oboya Kagame lelo ye pa komo boya Kagame ndoki to ndoki te mutayeli biso Kagame Félix te na Kagame na Félix bazali bato bazoko mériter pendaison tocha bango na pendaison bake nous ne voulons pas de lui il faut que Tshilombo puisse partir bana failoye tokolobela processus électoral d'abord tozwa campagne électorale la campagne électorale na moment tozoloba tata ekolo Martin Fayulu azali awa na Kinshasa après Geme na Bwende azali awa na Kinshasa ezalaki prévu akende Lubumbashi kasi avion kuna na Lubumbashi moye ba provisionné na carburant za te
Chilombo apesi ordre na aéroport nyonso mutu akoki kotia carburant te jusqu'à nouvel ordre. Yenda akomi nzambe ya Congo, yenda akomi pétrolier ya Congo, yenda akomi sa majesté na Congo. Ayeba Kabila asalaki yango me sukosoko totie liba yo mpo ozosala yango na 2023 awa tozotia liba okotalela Congo na mosika. Tata ekolo azali awa nayoki mpe Denis Mukwege akangami na Bukavu kuna faute d'avion na mboka oyo Chilombo akuti 3 avions oyo Kabila atikaki ye oyo Kabila basombaki na gouvernement congolais na mbongo na biso. Chilombo aye alie mbongo ya baavion misatu wana ali kosoba bapièce de rechange te avion ekufaka te lelo baavion ekufi misatu mais aprometaki na bacongolais na kosomba 9 avions. Est-ce que asombeli bino yango? Asombi 9 avions asombi eloko te azwi mpe abomi oyo aku lelo bakandidat président de la république moye batambola baavion eza te lokola ya aja na jet privé atambola ye moko asala campagne mais ayeba ke mbongo azodepanse eza mbongo ya su peuple congolais moko te ezala ya Beni ezala ya Bandundu ezala ya Bukavu ezala ya wapi bakotia vote na bango bakende kobebisa yango par quelqu'un qui donne des promesses non réalisables. Congolais kende kotika voix na ye abebisa voix na ye na président oyo azali ayebi eloko kati na kati ya processus électoral lobi toyoki Marie Foko aleki na Top Congo. Marie Foko alobi oyo te ngai namoni boye élection ezala te bapousse élection tokende transition ya 3 ans ana faili oye ana faili oye Marie Foko soki Chilombo azotinda yo etali yo oza candidat te président de la république ata campagne na songe ya chango osali te lobaki nga naza na nga na mbongo moye nasala yango komema bato na dialogue te komema bato na transition toza na posa monsieur Chilombo asengaba abake failu pardon baélection oyo nasalaki ya lukuta nakoki te yaya olimbisa ngai wana tokoyeba nini tokosala mais soki ezowutaka tindaka bino bato oyo bozanga ntina tokolinga mboka oyo basala report ya baélection balobaki le train aete en marche biso nino tokoti na tokotambola na train wana kino na suka bana Martin Fayulu oye wana mpona bato na bazoloba tokolobela sikoyo processus électoral yango moko boyokaki mikolo elekai na kati nazo repete yango til lelo mese Kadima ndoki to ndoki te oyo expert oyo Kadima expert te aza expert na koyiba mbongo ya le azali expert ya kosenga mbongo ebele na élection mais en soi baélection ngo ayebi kosalela yango eloko nazolakisa yo oyo nyonso ke tala na localité ya carte d'électeur oyo ye apesi biso est-ce que oyo eza carte ya kolobaka expert oyo azali expert elakisi ke bato oyo bazali bafrapper après kofrape na nzela ya diama baye kofrape na gouvernement bakomisi mbongo bakongolais diama moto nyonso atimola ayi me nzambe akoconfondre bango esi aconfondre bango mpe awa nzambe aconfondre ye balobi mpo tolakisa oki eloko ozosala eza lokuta carte d'électeur oyo osali bana mboko ye papa apesanga na lomba eloko wana meme carte oyo Martin Fayulu asali baflyer oyo eleki na carte d'électeur ya nanga flyer ya pamba oyo Fayulu asali eleki na carte d'électeur ya mese mais Kadima azwi 1.1 milliard mais Martin Fayulu asali carte oyo eza yango kaka simple mais tala qualité ya eloko oyo ata obombi yango 300 photo oyo kobunga Monsieur Félix Chilombo abombi biso Congolais Muluba Mungala Muyaka
carte d'électeur, carte d'identité na yo. Avion nini yo kozwa, voyage nini yo kokende, sa carte d'électeur, sa carte d'identité ba congolais. Banki nini, entreprise nini, oyo kende ba koyamba yo, sa kozala carte d'électeur. Ba congolais chilomba bomi biso. Tobengana chilomba bomi via ba congolais. Babimisi carte d'identité. Kaka ye moko akenda azwa yango chile. Tala kindo. Balobi bapesa ba carte seni apesa bango nombre ya bato enrolaki bapesa bango na organisation etali makambo ya élection. Balobi soki bomeki kopesa fichier wana na barwandais bakozwa carte d'identité seke na kanani na ye na fichier ya nanga na barwandais bazwi carte ya bakongolais na yango kadima alobi ntango alekela top congo ntango yamba alekela top congo asolaki na bato ya gouvernement na ndenge ya kobatama asolaki na bato ya gouvernement na ndenge ya kobatama ayebisi bango bapesa ye 10 avions bapesa ye 10 Antonov babakisela ye mbongo etikali 170 millions de dollars. C'est 1,1 milliard. Oye bapesaki etikali lokola 170 millions de dollars. Asengaki na banda gouvernement avant kobela M. Félix Tshisekedi Tshilombo bana mboka oye. Amoni clair te aye kokomela M. Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali partie prenante na élection. Mpo nini akomelaki Fayulu te, mpo nini akomeli Katumbi te, mpo nini akomeli Mukwege te. Parce que bango nyonso ti lelo fo yebaki Tshilombo azali candidat président de la République lokola ba candidat nyonso. Alors amoni clarté akomeli Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo atali abaloli papier atali alobi ngai awa na biliaki nga biko moto ozolukela nga makambo nini awa 14 avions 4 Antonov nakozwa mbongo wapi nakozwa baavion oyo abaavion napesaki promese mpe nasombaki te nabosanaka nakaisaki 5 ans 50 ans mikolo ezali ntoko mikolo esili alobi na top Congo bamateriel ekokoma d'ici le 11 nde bamateriel ekokomela biso awa na Kinshasa po bapanza yango bana Fayulu oye bandeko ezala tozwi baavion lelo le 12 ezala baavion wana eye lelo le 12 baavion ekendaka na bavillage te baavion ekitaka na bagrande ville soki ekiti na Goma ekosenga siko bazwa mituka bazwa bamoto ekota na bavillage bokota bongo te banzela mpe ekokoma kuna mokolo nini awa tozoriske materiel ekoti bino bozozela baélection na 6 heures okosentir ke bamateriel eye 18 heures bato nyonso babaye bakie na bango bavote te soki nakobai d'ici le 11 ekokoma d'ici c'est-à-dire toyebi te ekomi te comité fale totela bato ya IRPS bango nde bazalaka na information ya lokuta il faut kotuna na bato ya IRPS oyo batondi lokuta na monoko oyo batondi mtema mabe azokufa nzala azomona pasi ya congolais bango kaka kimtema mabe mboka eza kubonga yango moni soki bozwi pouvoir il faut moto azali lokola salite na mboko kosukola ye kobwaka ye na mai c'est-à-dire quoi bato ya lolenge wana il faut bavanda na bavillage bakoki kovanda na capitale parce que kozala bosoto na kati ya ville moto nyonso arezonaka lokola nyama azali utile lisusu te na société il faut batika ye mosi mpo akobebisa bato mosusu ndenge balobaka lilala moko otia yango na saki ebebisi malala nde allure tozokende nango
bango basukoli machine babandi komeka yango babandi kosala yango baexercice babandi kotala yango bavérifie bamoni sava sikoyo bazozela population le 20 lelo bazoloba d'ici le 11 machine ekoya awa Kadima akomosenga baavion ese Kadima aza prêt pour organiser baélection bana Martin Fayulu oye toyebisaki bango Martin Fayulu ayebisi bino bandeko na ngai bozokende presse museleke ete aleka nzela aleka libulu na mba tala Tshilombo lelo aleki libulu na mba tala Kadima museleke ete aleki libulu na ye na mba akomosenga baavion à la veille ya baélection biso na lamuka biso na eside tolobi baélection sebele Kadima lokolo olamemaki ngambo lokolo obetaki tolo yo nde okoki Félix lokolo obetaki tolo yo nde okoki toza na posa ya bele me nayebisi yo ata toke baélection oyo le 20 baélection ya mabe parmi ya baélection banda tobanda baélection oyo accompagné na bakarte électeur ya mabe ezali élection ya monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo malumalu asalisi baélection atikala kopesa bakongole carte électeur ya mabe Ngoyi Mulunda asalisi baélection totikala komona carte électeur ya mabe enanga asalisi baélection totikala komona carte électeur ya mabe marke moyibi na bango bayibaki me basali bino qualité ya carte électeur mpo ezali carte d'identité baoyo na pouvoir na bakoti te baoyo basali nano eloko te lolendo tokopesa carte d'électeur ya mabe parce que toza kozwa carte d'identité immédiatement dans 3 mois carte d'identité eza koya bino bakongole bobanga te wapi yango wapi yango bana mbokoye na yango na soki tosali banalise ngai na yo congolais ekomema biso mosika mpo toloba Kadima akimi ngambo me akokima ngambo oyo te me apesi Tshisekedi pere or Tshisekedi aza ministre ya finance te Tshisekedi aza premier ministre te Tshisekedi azali banque centrale te oyo babuluvisaka mbongo lokola senge mbongo epa Tshilombo elakisi noir sur blanc ke la commission électorale indépendante ya Congo eza lisusu indépendante te ezali seni ya Tshilombo. Comment un président d'une CENI nationale a formulé demande par le président de l'arrêt oyo azali pe candidat to parti prenant na processus yango Katumbi alobi batayile pesa bayebi eloko te ok nga Katumbi mpe na televisi misapi napesa bino baavion lokola bosengi na moninga candidat président de la république nga mpe naza moninga candidat président de la république napesa bino ba ekome te yo te nde bongo Félix Tshisekedi bosengi aza na ese kabila mutu afinisaki baélection nyonso c'est le gouvernement ko bien ke ye azalaki président seli moko te ekomela Joseph Kabila ke pesa biso boye bana mboka oye bana Fayulu oye bana lamuka oye Martin Fayulu Eli Koloba Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo azando Monsieur Kadima azando Dodo Kamba faux pasteur ndo bango bato batieli biso produit yama il faut Dodo Kamba na Félix na Kadima totia bango totinda bango na life bandoki yako soki lelo makile sopane da Dodo Kamba soki makile na Congo élection salemi te to esalemi na ndenge mabe c'est Dodo Kamba et l'église kimbangiste oyo ngai nalingaka kutu lisusu te église kimbangiste Joseph Kabila ye balobi mwana bilaka ye o Yesu Masiya alobaki
Soy